Yenge vantoto, yenge muzulu, yenge munazulu, yenge vantoto. Liloba ya nzambe bomoi bwa seko ya bakoko, ekutika la seko, bwania pe maele likolo ya mesa, bongale meso mwene. Ndinga, tetea te ndinga, tetea te ndinga, tetea te, tetea te, tetea te. Ingeta, ingeta, ingeta. Matondo. Nalingi kolobela moke. Na bandeko batuna kimituna mfumukimbangu abala mfumukimbangu abota yangonde tolingi topesa bino mwabiyano moke tozali toujours na deuxième partie pona kokende na troisième partie ya mfumukimbangu ya mbo na koyebisa bino ete mfumukimbangu azalaki na libota na ye oyo awutaki oyo abotamaki azalaki pe na bakoko na ye ndenge tokolwakisa bino boye ezali boye ingeta yenge na bino lisusu ingeta ezalaki mama kinzembo oyo tolobelaki oyo abokolaki mfumukimbangu lokola mwana na ye azalaki mwana ya leki na ye mama Lwezi mama kinzembo azalaki nani na libota sengada falama pa yambaki mapamboli ndenge nini po mama kinzembo ayambaki mapamboli yambo mfumukimbangu azwa misala akomaki kosalisa batu akomaki kobikisa batu na kati ya kosalisa batu wana nde esika pe ayaki kosalisa mwasi oyo tobengi na kombo ya Tubanzenzo oyo abalanaki na tata mfuka oyo bakoya kobota mama Mwilu Kiawanga Mari oyo aboti mama Nelinkitudia aboti libota mfumu diangenda oyo tokolobelaka se bana wana bazalia solo bana mfumu kimbangu abotaki to bana ayaki kokuta na kati ya libala nde yango tokolobela na bino donc mama ki Mwilu Mari papa na ye kombo na ye mfuka mama na ye kombo ne Tubanzenzo kasi tozongi lisusu pa mfumukimbangu kuna papa Ntingi Mandima tango papa Ntingi Mandima tango akoli abalaka tata mwasi na ye Mwelu Ankondi babotaka bana 8 na kati ya bana 8 5 bakufaki na bomwana 3 batelemaki na kati ya 3 oyo batelemaki ya liboso mama Bwimindambu ya mibale mama Kinzembo ya misatu mama Lwezi mama Kinzembo bayaka kobala ye epai ya Mbuta Mungalu azaki na kla ya Nlaza mpe babotaki bana mibale ya liboso Buka ya mobali ya mibale Bikuta Madeleine nde azalaki na nde mama Kinzembo azalaki na ndeko ya mobali oyo akokaya kolobela bango te na kolela ndika banaye kolela ay ndeko na ye ya mwasi oyo mwana ntsuka na bango mama Lwezi akoya kobalana na papa kuyela nde bakoya kobota mwana mfumukimbangu tango baboti mwana oyo tobengi mfumukimbangu na ebisaki bino ndenge ne mfumukimbangu abotamelaki mama Kinzembo lokola tosaki maloba ya wamba mpungu tulendo te après 3 mois atikaki mokili pe mwana oyo lokola azalaki moke mama kulutu na ye Kinzembo Mari nde azwaki abandaki kobokola mwana oyo me ndenge mama Kinzembo abandaki kosalisa na ndenge yaki kokutana na mwasi na mwasi oyo abandaki kobota te ayaki koluka lisalisi na kombo Tubanzenzo ndenge asalisaki ye tango aboti akokaki kopesa kombo mosusu te ayaki kopesa ye kombo oya mama na bango oya bota bango mama Mwilu Ankondi Yesu kwa pesa ke Mwilu bamusu bapesi bango nde kuna baye kopese Kiawanga na kombo ya famille na bango kuna me mwana oyo babota ki tata Tubanzenzo tata mama Tubanzenzo na tata mfuka oyo mama Mwilu asalisa ki bango bapesa ke koma Mwilu Kiawanga Mari Mwilu Kiawanga Mari wana azalaki na clan Kinzinga tata mpata mya mbongo azalaki na clan Kimpanzu nde bakoya kobalana bongo kuna bakoya kobota libota oyo ndenge naza kotalisa bino bana tata mpata mya mbongo na mama Mwilu Kiawanga Mari bakoya kobota mwana liboso babengaki na kombo Nelinkitudia oyo ya liboso ya mibale babengaki na kombo ya Kisolokele Lokelo Charles ya misatu babengaki na kombo Kiangani Dialungana Salomo ya mine babengaki na kombo ya Diangenda Kuntima Joseph ya mitano babengaki na kombo Ntilulu Zamfumu Marie Silulu Zamfumu Marie akufaki après 2 mois nde aye kokufa
mais donc batikala ki lokola 4 na 4 wana moko pa liboso ayaka kukufa nde omoni be kotikala 3 oyo bamikomisa lokola trinité mais babotama 3 te babotamaka 5 ingeta mama Kinzembo lokola yambaka deja mapamboli akoma kosalisa batu donc ayebanaki makasi na arrivé ya 1778 tango ba BEMS bato alingomba BEMS Baptiste missionnaire société bayaka na ngombe lutete be kosala lingomba na bango Thomas Kobler yende brazalaki responsable ya lingomba ya BEMS nde yaki ko installer yango awa na kati ya Congo na biso ndenge na lobaki ba journaliste bango bayaki na sima wana deja na tango mfumu deja asi abotami ekokoma na 1900 o nazoloba 1778 lokola mama Kinzembo azalaki deja azakukala sangana kina Thomas Colbert ayebaki epaki moko na kati ya protestant tango ko Thomas Colbert akei baye kotinda George Cameron mais George Cameron pa ye akutana kina mama Kinzembo po mama Kinzembo azalaki mutazalaki azalaki na complexe ba mindele te po azalaki na bango deja banaki kotala na bango banaki kosangana na bango donc azalaki kobanga bango te ingeta sima likambo nini yaki lisusu na biso na tango mama Kinzembo boti bana na ye oyo akolisi bana oyo bayaki kozwa mission na ndenge nzambe ya bakoko ayaki komonana na mama Kinzembo na kati ya bilanga na bilanga oyo mama Kinzembo abandaki kosala amoni mutu mulai oyo amonanaka na ye oyo ayaka kopesa bango kimbangu tango akoyaka na libula mayenga amonani lisusu na mutu mulai oyo nde esika mutu mulai oyo akoya koyebisa bango ete ngai na ye epai na yo kimbangu pona koyebisa yo te ngonga ya elaka oyo napesaka yo esi ekoki ngonga elaka ezalaki ndenge nini parce que na 1889 vers basanza ya février mama Kinzembo akutanaka na 1888 na sanza ya février mama Kinzembo ayambaka nzambi ya mpungu tulendo oyo alataka nzoto lokola mundele alikaka na kati ya mboka na ye ndenge na kopesa susu mateya wana oyo mfumu Makitu atindaka balanda eti bakomi na suka kuna mundele wana kendaka kukutana na mama Kinzembo oyo abandaka kokombola na ye nde mama Kinzembo abombaka mundele oyo na sima porte tango ba messager ba planto ba messager ba ye po bakanga mundele oyo baluki bamonaka ete bakotaka peti na kati ya ndako mama Kinzembo bapanzi nyonso ti na chambre bamonaka mundele oyo te mundele oyo tango alingo kende lokola bakoko na biso bazalaka toujours na gentillesse nde sika mama Kinzembo akoya kosala maki akoya kosala mbika alobi na mundele oyo toli esika moko nde sika oyo mama Kinzembo aliaka elongo na nzambi ya mpungu tulendo oyo ekotelaka na nzoto ba mindele tango babandi kolia soki mama kati loboko ekomi ya mwindo tango kotala elongi ya mundele échanger comme ya mama na ye akati atali loboko mundele ekomi ya mwindo tango kotala a changer tata na ye azwaki bilongi ya famille ya mama Kinzembo nyonso bonge pesaki mama Kinzembo kobanga nde na suka na yango moto oya mundela yebisi mama Kinzembo te ngai nazali nzamba bakoko na yo na ye kozongisa lipamboli na bino bayindo oyo ebunga kala nde esika oyo koya komona ete tango mama Kinzembo asili basisi kolia nzambi ya mpungu tulendo ayebisi mama Kinzembo fukama na pambola yo tango afukami ya pamboli ye abeleli nguya bakoko 3 valises ebimaki wana na 3 valises moko ezalaki na mbongo ebele musu ezalaki na ba pièces ba Hollandais ba maputa ebele musu ezalaki na mukanda moko kaka ya muke lokola livre sacré ezalaki na kati wana nde nzambi ya mpungu tulendo atuni mama Kinzembo question na kati ya biloko misatu olpona moko oyo kopona yango nde ngai na kopesa yo
oyo ezali mbongo okolia okoyeba na mokili mobimba moto na mbongo oyo ezali maputa okolata okoyeba na mokili mobimba ete ozali mama molato oyo ezali mokanda ya bomoi ekotikala kokufa te kozala libela na libela mbongo kolia osala mekosila maputa okolata mekobeba me mokanda oyo ekotikala libela nde esika mama Kinzembo akoya kopona mokanda na mokanda yango bakomaki nini bakomaki ntemo kia kwanza na français tolobi la lumière du monde esika tunayebisaka bato ete esika mokanda ya mapamboli ya nguya eutaki esika wana nde mama Kinzembo azwaki mokanda oyo nzambe ya mpungutulendo abakisaki liloba likolo ya mokanda wana ete mokanda oyo eza na moto mosusu akotanga yango te kaka mwana oyo akobotama na libota ya ndeko na yo Lwezi oyo azali na mokumba nde akobota mwana oyo akoya kobotama na kombo ya Kimbangu dia Tungunwa nde ye muta kotanga mokanda oyo nde boyoki ndenge tolobaki na première partie tango mwana oyo aye kobotama abotamaki morne esika akoya kozwela kombo mama Biyela akoya kopesa kombo ya Kembo dia Nzenza ya kopesa kombo ya Kimbangu dia Tungunwa ingeta esukaki bongo te mama Kinzembo azalaki na nguya makasi koleka asalaki misala ya kobikisa bato kobanda zwaki mokanda wana inspiration makasi komaki na ye donc akotaki penza na musala na ndenge ayaki Mfumu Kimbangu ayaki kobotama le 24 septembre 1889 Mfumu Kimbangu abotamaki na ninteme abotamaki le 24 septembre 1889 nde mokolo oyo Mfumu Kimbangu aye kobotama mokolo oyo Mfumu Kimbangu aye kosekwa mokolo oyo Mfumu Kimbangu aye kobanda nguya ya kozwa mayele ya sika ya biso ba peuple africain pona kotambwisa biso pe komema biso na mokili ya elaka na Mfumu Kimbangu azalaki moko moto na nguya azalaki moko moto na makasi azalaki moko moto na bwania donc oyo azwaki mission ya kokotisa biso na mokili ya elaka oyo ayelaki biso losambo oyo tozali kolanda ingeta matondo Mfumu Kimbangu akufi plus ou moins 12 fois kokufa liboso ya Mfumu Kimbangu oyo naza kolobete Mfumu Kimbangu azali pas n'importe qui ayaki na mission ebele na kanisi natalisi bino ete azalaki pe na bandeko na ye azalaki pe na bakoko na ye azalaki pe na famille na ye ingeta tokoki kobosana te ingeta nayemba mwa nzembo moke to continue lisusu ebeno zintu mwazamelu tomasambila tomabokila takimbangu mvuluzi lusambila takimbangu kaluyoyiko nkwatulendo waizidie ebeno zintu mwazamelu tomasambila lutomabokila takimbangu mvuluzi lusambila takimbangu kaluyoyiko nkwatule ndo waizidi bozoka tosambela tata Kimbangu tolemba te pon kwatulendo asia ye ingeta Mfumu Kimbangu pona kotalisa bino ete azali immortel akufaka te atikalaka seko na 1706 le 2 juillet baza kotumba mama na mokongo na mwana na ye oyo bomoni na bafoto wana na lakisi memikoni na mutu na mwana na mokongo mwana wana abengamaka na kombo ya Kembo dia Nzenza Vakintete oyo ezali kolakisa ete koyamba mopaya na ndako na yo mokolo ya liboso ezalaka esengo nde tango mama Kimpavita baboti mwana oyo na tata lukombo bapesaki mwana oyo kombo ya Kembo dia Nzenza Vakintete ezalaki significatif tango baye kotumba ye le 2 juillet kufa liboso Mfumu Kimbangu akufi le 2 juillet 1706 elongo na mama na ye Kimpavita oyo batumbamaki na epai ya Monseigneur Bernardo de Gallo pe Lorenzo Daluka batumbaki mama Kimpavita kasi tango aye kobotama na sima mikolo na elaka mama Kimpavita lakaki mwana oyo naza kokufa na ye asali likambo te
ayebi likambo moko na mutu te kasi akobotama lisusu na nord ya Angola kuna akomema kombo ya Kimbangu Diatungunwa wana kokufa liboso batumbie na moto kokufa ya mibale le 24 septembre 1889 abotami morne na kolela banzembo o ezalaki ya pouvoir ya puissance na ye lokola azalaki déjà esprit esengelaka sekwa kaka na nzembo na ye ya esengo o esekwisaka bato nde yoki batata bamama bakoko babetaki mikila basalisali babeti Kimbangu vutula mwana nde esika Kimbangu akoya kosekwa pona mbala ya mibale ya misato ingeta wanlongo alusaku munumpeve lendo ngolo dimkase ingeta kufa ya misato ezalaki nini sima ya bokokisi sanza misato ya mbotama na ye mfumu Kimbangu azwamaki bokono ya kotela pe kovimba nzoto nyonso baboti na ye bakomaki kozwisa ye traitement na dispensaire ya mission Gombelu Tete sima ya bozwi traitement nde esika oyo mama Kinzembo na mama Luezi bakoya kokende na nzela na esika bazwaki sango matanga bakomema mwana oyo mwana koya kokatama na singa na loketo akokwea na libulu wana akoyaki na 18 na le 19 mars 1890 na le 19 mars 1890 ingeta matondo bolanda balamu na badate nazopesa bosimba yango pe bo verifier po toza kolanda nyonso pona kotalisa bino wana kufa ya misato ya mfumu Kimbangu ingeta na kufa ya misato akoyaki na lubwaku kasi akufite wamba mpungu tulendo ayeko longola Kimbangu oyo abotamaki na mama Luezi ayeko pesa biso Kimbangu oyo wana kaka ya nguya oyo wana kaka ya Elimo Santo oyo uta bakala bakoko babandaki deja kobelela ye na esprit molimo oyo ezalaki na ye ya kozongisa bana pe bamorne bazalaki kokufa lisusu te ingeta ya mine mfumu Kimbangu ayaki kokufa le 6 juin 1921 administrateur ya territoire ya Mbanzangungu mese Morel Leon akendeki na mboka Nkamba pona kokangisa mobikisi mfumu Kimbangu po sango na ye epanzanaki na bikamu iselala ekosala batu baza kokufa baza kosekwa makoka eza kotelema mababa eza koloba donc bikamu iseli ekomaki makasi na Mbanza Nkamba kuna ndesika mese Morel ayaki na basoda na ye na batu na ye esika babetaki minduki epa ya mfumu Kimbangu kasi minduki wana ebimisaki mai ingeta wanlongo matondo na bino lisusu toza kokontinue ingeta matondo na ebike toza kokontinue programme na ndenge mese Morel ayaki ndenge ba telimisi revolver tango abeti mfumu Kimbangu atelimisaki mvoila lulendo na ye minduki ebimaki mai ingeta kufa ya minei ezalaki le 6 juin 1921 na Nkamba monduki oyo ebetaki te ebimisaki mai kufa ya mitano na le 18 mars 1921 batindeli ye moto ye basango banganga nzambe nyonso basanganaki batindelaki mfumu Kimbangu moto ezwaki Révérend Gerny Sango ete mokonzi Kimbangu azali kobikisa bato kotelimisa bakoka kino akendeki na mboka Nkamba pe amonaki ete solo mosala ya lobiko esalaki mokonzi Kimbangu ezalaki ya makasi koleka na bileko ya pokwa ya uta mission ya Gombelu Tete Jengis atikalaki motakala asambelaki mabondeli ya bosatana atalisi masoko na Nkamba abimisi moto makasi ekei na Nkamba etumba mokonzi Kimbangu na bandimi kasi mokonzi Kimbangu atelimisaki loboko ya mobali epai moto ezalaki koya pe moto yango ekangamaki pe ekufaki etsalamaki ateloko moko te na bitinda Jengnis ya kindoki na ye kasi etumbaki moto te esalaki loko te kufa ya motoba ezalaki le 6 avril 1921
poison na ngombe lutete bamindele ya Monsieur Janice basangana ki tellement bamoni bazalaki kokoka mfumu kimbangu te nde esika oyo bayaki kotelimisa kobimisa mokolo yango baye kokomisa yango mokolo ya elambo nde baye kokabola elambo babengisaki mfumu kimbangu pa memaki nkangu na ye ekendeki epo elia elambo tango Janice ate ya komi tango elambo abengaki mfumu kimbangu po bato na ye babanda komela elambo mfumu kimbangu esika lobaki biso toza bapaya bato na yo nde babanda nde esika Monsieur Janice ekomaki mantata mfumu kimbangu azwaki elambo oyo abimaki libanda ya cathédrale ya missionnaire ya Gombe Lutete abwakaki yango na pelouse ezikisaki pelouse elakisaki ete ezalaki poison brute ingeta wana ezalaki sixième kufa mfumu kimbangu ingeta kufa le 6 avril wana oyo tolobaka ete ebandela mosala mfumu kimbangu nde mystique ya makasi oyo ekendeki sango partout parce que bamindele protestant bango nyonso bebaki ete mfumu kimbangu akokufa na bana na ye lokola ezalaki échec bamonaki ete oui azali vraiment vrai serviteur ya nkolo. Le 19 décembre 1921 ingeta kufa ya yambo ya mfumu kimbangu mai ya moto na kati ya boloko ya Mbanza-Ngungu baminga batu ya Mbanza-Ngungu bamindele nyonso basalaki bakotisaki mfumu kimbangu na boloko ya Mbanza-Ngungu kuna na boloko lokola makambo ezalaki ebele nde esika bakoya kotondisa boloko mobimba na mai ya moto batondisaki boloko na mai ya moto kasi tango boloko oyo ekoti titi mai etondi balali na tongo nango bato ya mfumu kimbangu bayaki tango baye azalaki na secrétaire na ye babandaki kobenge na kombo ya Papa Mavunza Dragon tango aye nde esika bato ya basambisi ya bazuzu bakoyebisa ete kende kuna kotala ndeko na yo mfumu na bino bolobaka soki azali akende kufungola boloko tango akomi abeleli na boloko mfumu kimbangu alobi ingeta nazali awa nesika bamindele bakamwe bamoni mai oyo tochaki parce que bafungolaki bamai ya moto oyo ekotaki na kati ya bakamino ndenge ya bamoto eyaka na biso oyo ekotaki na kati wana bachaki batio ya oyo onatra bafuli mai etondaki mais place mfumu kimbangu atelemaki mai esalaki cercle ekomaki ata litanga te nde esika oyo moni bayaki mfumu secrétaire Mavunza Dragon aye koyebisa bango ete mfumu kimbangu azali kaka bamindeli bafungula kasho mokonzi kimbangu atelemi abimi ekamwisaki bango makasi koleka ingeta wana ezalaki kufa ya sambo kufa ya mwambe batie ye na kati ya ngungulu ya tono pe babwaki ye na ebale monene oyo toyokaka biso nyonso ete mfumu kimbangu babwakaki ye na kati ya ebale basudaki tono boyebi bimangu nini esalemaki kuna na mboka babengi Lutendele donc mfumu kimbangu asalaki bikamwiseli ya makasi koleka kufa ya mwambe oyo toyebi biso banso ete balukaki nyonso kosala po ete bakoka kolonga mfumu kimbangu bachelaki ye poison na kati ya biloko ya kolia na kati na boloko na ye mfumu kimbangu tango asimbi sani oyo na boloko kuna na ndolo ebongwanaki pigeon biloko oyo batiaki ebongwanaki pigeon or ezalaki na poison ingeta kufa ya mwambe ndenge tolobi pigeon bachelaki ya poison ebongwanaki kufa ya libwa kuna na kati ya boloko ya Bandundu nesika oyo boyoki ete na plaine ya champ de tir batelimisaki mfumu kimbangu na kati babengaki ba grand tireur oyo bayaki pona kotire po mfumu kimbangu akufa tango babeti masasi na masasi wana nyonso babetaki mfumu etutaki mfumu akwei tango moto bana kotinda bango mondele kende bokende kotala eto bakei batala boye mfumu kimbangu ezalaki mfumu kimbangu te mezalaki mokonzi oyo abandaki kotinda bango kebaya koboma mfumu kimbangu yende mutakufaki soda mokonzi basoda nde akufaki nesika ya mfumu kimbangu ezalaki makambo ya makasi koleka po bango baponaki basoda oyo bayebi kotire mais eyaki kobongwana pona bango
kufa ya zomi bakundaki mfumu kimbangu ya bomoi na lilita balobi noso ki tokotie na kati ya cercueil tokundi cercueil wana totie dal nde akokufa me bakundaki cercueil ya mfumu kimbangu bakundi mfumu kimbangu vivant mfumu kimbangu akufaki te alakisaki makasi oyo batata bapesaki ye bakundaki ye na malilita ya bomoi kasi akufaki te asekwaki kufa ya zomi na moko balambelaki ye lisusu poison ya mibale na bamindele bakanaki kaka baboma ye pour que sango na ye ezala lisusu te nde esika oyo akoya lisusu kolia poison oyo alie 48 poison balambelaki ye aliaki yango akufaki te azalaki kaka na kati ya bomoi mpe azalaki toujours bokasi aza koteya wana baza kosala bongo mfumu kimbangu azalaki komonisama na babisika nyonso kote oyo abimi na Kazangulu kote oyo abimi na Lowa kote oyo abimi na Bandundu kote oyo abimi na Lubumbashi kote oyo abimi na Katanga donc apanzanaki bisika binso akomaki na nguya molimo kufa ya zomi na mibale oya zomi na mibale ingeta mfumu kimbangu asalaki bika mweseli kasi tango bamindele lokola balingaki mfumu kimbangu akufa le 12 octobre 1951 lokola elaka ekokaki butu ya le 11 kokoma le 12 mfumu kimbangu na mfumu mpadi buka makengo ntsuka na kati ya boloko mikongo na bango ekanganaki oya mfumu kimbangu etalaki na este oya mfumu mpadi etalaki na weste elobaki ete mfumu mpadi akozonga mfumu kimbangu akokende nde esika oyo bayaki komona makambo ndenge na ndenge oyo tokotalisa bino mikoleko ya ndenge tolobaki ete bakangaka makambo misato bakangi yango kape na maloba misato matuta matukanga matubinda oyo toloba oyo tokanga na oyo tokanga makasi donc matubinda donc yango ekokisamaki le 12 octobre na tango ya le 12 octobre bamindele bamemi mokonzi kimbangu na l'hôpital bameki kotia tonga ya mabe po ete akufa kasi bamoni motu ya kimbangu ningana akufaki te batali bameki nyonso bakoki te babengaki banganga nzambe bautaki na mboka Kisantu po bakende basambelela ye mfumu kimbangu alobaki na bango avant bosambelela ngai boyebisa ngai na kokufa mokolo nini bakokaki pe koloba yango te bakokaki pe koyeba yango te nde ekomaki ye na ngonga oyo bakoko bapesaki ye mfumu kimbangu pigeon ebimaki na mutu na ye tango balandi pigeon oyo eyaki kokota na mutu ya Simon ya mibale oyo azalaki nelaka oyo mfumu apesaki na mbanza ngungu tango aza kobimisa mbongo na poche na ye aza kotikelaka ete Simon ya mibale akobotama akoya akozala na nguya makasi koleka pe akotalisa bino ngai kimbangu nazali nani ingeta Simon mibale ayaki abotamaki amonisaki pe banguya oyo nyonso balongo batalisaki donc mfumu kimbangu azali mwinda ya nguya ya mapamboli ya biso bayindo yango tolobi ete biso bayindo esengeli toyeba balosambo na biso pe toyeba mai oyo nini elekelaki mobikisi oyo tobelelaka mikolo nyonso mfumu kimbangu. Mfumu kimbangu atikaki mission na ye epai ya nani yango nalobi ete mfumu kimbangu abotaki te mfumu kimbangu abokolaki bana wana lokola bana ya noko na ye bandeko na ye. Mfumu kimbangu asiksedaki mwasi ya tata mpata mambongo oyo azalaki moko na kati ya famille ingeta matondo lisusu na bino banso oyo boza kolanda biso totombeli bino lisusu mapambo linguya tika tata mokela bikelamu abatela bino afongolela bino abengana milimo nyonso mabe pembeni na bino mayo boza koyoka na tango oyo evanda kati na bino elongola maladi elongola mitungisami efongola bino na bifongoleli ya molimo mosantu na ntinete bayini banso baza kotelemela bino oyo baza koluka bino bamona mfumu kimbangu oyo toza kolobela na bokasi pe na nguya na ye bamona mfumu mpadi bamona nguya
4e génération oyo tata lakelaki biso mpona kotombola Congo ya sika na elaka ya sika. Ingeta Matondo, Ingeta Matondo, Ingeta Matondo. Na pambole bino bisika nyonso bosa kolanda mateya oyo nzamba bakoko na biso abakisa implice na bino, atelimisa elonga na bino, afongola bino. O baza koyoka mateya oyo bazana ba problème, toza kobondela lisusu na bokaseli mosantu, banlongo bakulu bambasi batia loboko na bango kati na bino, bafongolela bino pe bapesa bino kimia. Baibanso baza koluka bino na ndenge na mabe, bamona bino te. Yango tolobi lisusu toye pai na yo ne wamba wampungu tulendo na kondima pe likia bikisa biso kati na milimo ya satana o ezali kotungisa biso tango nyonso, tika ete lisalisi na yo ezala na biso lobiko na lobiko. Ingeta 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 Matondo.